Bonjour, bonjour la famille. Bon déjeuner, bon déjeuner de ce lundi. Et puis voilà, bonne journée, bon service. Bonne chance bon déjeuner de ce matin. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte à merveille. Tout va bien dans la famille. Voilà, bande konangai, on est de retour. Voilà, on est de retour. Toko sala musala nabiso, on est de retour. Voilà, bande konanga, bon déjeuner de ce matin. Coucou, ba shalom na binonion surtout, ba shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba shalom bisika bizubino boboto bondeko na kati ya mabota na bino. Yenge na bandeko na biso ya bundu dia Congo na église ya PV ya Longo matondo na bakimbangiste respect ebele na ba chef coutumier na biso toute tendance confondue ba oyo bolingaka la danoise ba oyo emaka émission ba oyo partageaka émission na bino bato pe bolingaka ngai te oyo bokangaka ngai naza ndoki naza motema mabe naza hypocrite nazali jalouse nazali toute ba catégorie oyo bopesaka ngai vraiment ngai nalingi bino mingi napesi bino vraiment journée et l'amour ba bonjour ba bonsoir ça dépend heure à laquelle okolanda la danoise mama leki na bino olinga te naza mama leki na yo na ko. Voilà. Donc, naza lokola mai ato boyinga na komela okozwanga na kosokola. Ato boyinga na kosokola okozwa ngai. Okozwa ngai kaka. Ata na kolamba okozwa nga ka mai wana. Donc na mai. Voilà. Donc c'est ça. Sous les baobas nzete ya mopepe ya kitoko. Alors bande konangai tozwa vraiment babibonga na biso bakiti tovanda na se ya sous le baoba to solola parce que situation oyo ezoleka na kati ya YouTube eza pe likambo ya communauté eza pe likambo moko foto lobelaka ngo eza kaka te nayaka wana nabetaka bamasolo kaka ya bato baza libanda na YouTube mais kobeta pe masolo ya bato oyo baza na kati na YouTube soki ezali kotambola malamu te. Voilà, na kati ya YouTube nde toza boye toza kaka biso ba youtubers te tozali pe na ba youtubeur tozali pe na bino ba téléspectateur ba téléspectatrice bino bat obotala biso o na lingala tolobaka ba libonné. Voilà, toza pe na bino biso nyonso tozo sala eloko moko soki biso topesi marchandise bino bosombi bino boyaka kosomba yango biso totekaka marchandise soki bino bosombi te marchandise etuli YouTube ekotala mate. Donc c'est ça yango mona tobaki bo partager yango bo tia moi like bo like émission surtout soko otali au fini na yo ka place like wana ekosala yo eloko moko te ekobakisela ngai pe personnellement physiquement eloko te mais eko assurer chaîne surtout chaîne oyo bande konanga ezali signaler na ndenge ya mukiete no bombela bino eloko te mais ceux qui bomoni chaîne dango ekei nango en tout cas tamso na ozana kilo ya obandela parce que eza vraiment signalé. Voilà bande konangai nasali naza mutu nasali examen ya nasali introspection ya ngai moko je voulais savoir eloko nini nga na yaka nango na communauté ya mabe o nga na yaka na tie caméra na ngai nazo sala bino passé. Alors j'ai eu réponse na minute j'ai vu que bato o baza bangonde o baza bandoki bato baza mitema mabe baza bato likundu baza nde ebele puis bato ba insensé donc en tout cas excusez les termes bazoba bato yo raisonnement terre à terre yango na pe baya pe nango balobi YouTube ban TikTok eza bamboka bana na bana donc bana oyo bazo éducation te pas ba parents bango de baza ebele. Alors quand tu le donnes ba conseil dans âge ki mukolo bazo monango mabe bazo zongo bien te bango balingi kaka mboka tambola malamu te
ba famille na biso na désordre éducation oyo mabe ya zwaki et continuer baza mitema mabe so bamoni yokola na yo bien kokola bien eza te ke boza ba riche bokola na mbongo te tu as eu même le temps bapesa yo éducation okola kitoko ta mosusu mpe autriche na yo na famille moko bazalaki en face bazalaki okola très bien yo banda okende kosakana kuna ozwi na éducation na bango nde papa bango bande koloba na bango ndenge baéducation bazwaka yango baplace ebele bazwa yango kaka na kati ya bandako te parce que bamosusu bazwi chance ozala tata na mama na kati ya ndako te azwi éducation epa bavoisin bato bazalaki wana bazalaki bien bazalaki na papa na mama azomona ndenge nini papa bango azoloba na bango entre temps bapapa mosusu bazalaki gentil soki yo poza mpa na bango azokoéduke yo mpe lokwaka bana na ye. Voilà, donc il y a beaucoup de basu éducation libanda. Alors, bato osko ebele bazana bangon éducation te balingi donc bangon de bazo ko bepsa YouTube. Bangon de bazo ko qualifier bato. Et puis muta ko zape alinga ka yo. Mais azamu alinga ka moto ebima rando mo pepa mabe ko swana ye azabonga za kaina azakakana aswana kananda kuna swana ka na quartier na yazaki mutu moko bitumba na quartier toka bake ko beta banzango bake ko sala boy bake beta silikoti ye azaka bitumba akola kana bitumba donc aye nango pe na kati ya YouTube alingi ke bino pe batu bo swana ka alors ko biso batosaka musala oyo lokola pe ba mususu pe baza ba jar wana pe ya batu wana bauta pe na bitumba bakola na balabala bakola neti banzinzi banzoi donc bakola bongo donc batu wana pe basepelaka bazelaka siko batu wana baya pona basa nini ba éclater esko bino batu oyo ba youtubers oyo bokola ndenge wana obolingaka bitumba obolingaka rando bokoki kotika sikoyo bato oyo balingi kimia bavanda na bango nie soki ata moto akendeki na mopepe moko boya mabe amoni ke te nalingi na dérouté nzela nanga azongi na bandi na ye botika ya zonga na bandi na ye boyaka te boya koluka ba problème boya kosalaka ba désordre boyaka kofinga ka ya lokuta oza mutu na bango mais oye na chata bato oza kofinga mutu wana o changer identité osali soki bolobaka faux compte pa nange ezalaka te parce que eza kaka yo moko mutu ovandi osali otie kombo mosusu eza faux compte te eza compte na yo okoza nango mibale okoza nango misatu okoza nango minena ba différent non ezali compte na yo ya pas de faux compte eza compte na yo yo mutu kokota na compte wana eza te sozi na yo ou bien lipasa kindoki na yo pona lobake te eza faux eza yanga te mutu moko asalelinga compte. C'est ça même le langage des Congolais n'est pas correct. Bah langage n'est pas correct même bah faux compte c'est l'accès nga la sali compte te mutu moko ayena compte na kombo na la danoise ou bien sous les baobas et à la danoise asali compte wana bani ko kofinga bato ngatiko na ebité dans mona kango ba mso ba saka ba faux compte atalinde yo koma la danoise na yo ya komia na majuscule atie photo na yo abandi ko tambola kofinga bato wana eza faux compte eza yo te mais yo moko sali compte na yo osali oyo principal o deuxième compte oyo yango na bando kokotela pala danoise na ke kofinga ka bato oyo na bando kokotela yango pa kingante pala na finga ka bato oyo na kokotela yango eza faux compte te eza la msu ba sous compte voilà les noms oza na compte principal na ba sous compte o kotela kaka en cas ya kofinga bato wana eza faux compte te eza yo moko mtozo salela yango il faut différence wana ezala on ne connaît rien. Allez, yango sko komi, eza ba faux compte ekoti awa, osala ba faux compte, osala faux compte de. Faux compte basala ngona mutu, mso asali na kombo na yo. Mais yo mo so sali yango eza faux compte te. Il faut ko yeba ko placer mona likambu nango. Allez sko boko ya ou bien mutu moko leader moko ya ba parti, ya ba YouTube so balingi bitumba. Oyo bazane ti personne sans éducation bakoli na balabala mutu na bango koya kobenga aye ko tia des autres émissions na yo tu oyebi ko te lokote pona nini ay inciter batu babanda ko finga tant bato na bakoya bandi ko finga côté na bango sko bazui accès parce que bango ba bandoki bakota baluka accès là où il y a des insultes pona epesa bango inspiration
mais ngana osenga bino na lingi makambo wana te. Na 2023, je veux pas, j'ai pas le temps. Tu peux venir awa ofingi bato, ofingi YouTubers moko etali ngai te. Soko bengi na téléphone, ofingi mutu na okata yo ou bien na ko kato pete na ko expliquer o kete ofinga te awa eza boye likambo eza boye meka opesa ba argument na yo. Voilà. Mais soki na chat bofingi mutu etali ngai te. Je dis à tous les YouTubers na ba YouTubers ce n'est pas mon problème. Yo capturé parce que ngamo na ba chat belé. Bafinga. Je n'ai jamais eu na capturé, na vu émission, na tche caméra, na bani ofinga YouTubers wana na bi. O tika ki batu bafinga na chaîne na yo non. Mutu moko ta kaliboso aye na bitke na ye bon loba vraiment que oza vraiment ndeka na lobby terre à terre. Ngana ko tcha caméra na terre. Na yaka bonabité na ye pena ko finga batu, boya ko accompagner nga non. Soki nga na tombokeli mutu na osala ngo live te na koyanga moko papa esili na kati na munoko nanga na besoin te na mema batu nyoso na lifelo parce que ngala msu na osisa wana na sali repentance na sengi nzambe pardon obebe na ko benga mutu ango na sengi pardon sikoyo yo mto kota ki ofinga ki osoki wapi yo kotika na lisumu kotika na malédiction pour rien kokota likambo etali yo te. YouTubers bazo yokana te yosko na kati ezane. Et puis to yokana te pourquoi to monana te. Tela bato théâtre ba monana. Biso to monana te. O bamsu kaka azomona kaka a chaîne muto ezotalama asiliki. Ngana yebi ke YouTube ezakale o ele ba moko matière moko kiti wana nga za na ngabongo. Na nga te ke chaîne nga wa. Na ekiti emati na zabongo na kota manga pe mkomsusu 2000 mkomsupe 1500 mkomsupe 10000 mkomsupe 50000 et ça dépend si je ni nzambe alobi ke ekende pona nga c'est comme ça je ne suis pas pressé pour natala ka batu o bando sala jalousie ali mutona moni batu so sala ba 1k ba 2k o bani ko sa motema passe mais vous au kufati na ba YouTubers ebelo baza mokili olandela bango kufa na jalousie odoka ou bien nga sujet na nga soki na fingi na sali boye nde batu bayaka alokomi kofinga tango finga kawana oyebi tension de matayo kendo ta la tension na o tango tema kozo ganga ozo bimisa miso lokomo mutu bani bakango kingo ka pona batongo zo mona bango te bomona na pete me bani kofinga mais kendo ko ta la tension après tension mataka comme suka bo devant caméra au koye au kufi na liwa caméra to mona mutu akufa na piscine azo nager devant caméra batu bazo ganga ameli mai akufi caméra tikali wana ezoko filmer ba pompier ba ya caméra akufa ki la fille elle n'est plus. Il faut faire attention, il faut que la santé parce que beaucoup ça rappelle ba âge naza mwana muke osopa makila ya mbala moko te mbala mibale pe bamsu mbala misatu bamsu mbala bine tune ozaso mwana mukiete mwana mukia ngo lataka ngo ti wapi tiko tozoke tokota déjà mars lobiawa février sili tokomi mars yo zakaka mwana muke mbulo pe kosila mbule boya mbule kosila année il y a 2 ans passé olobaki ozali mwana muke mais lelo tokomi bosaka mwana muke ya so comme na 35 ans wasu mwana mukete cha fois 2 70 ans yo dem so koma pe na 70 ans te il faut déjà faut talaka ceux qui mutaza na 20 ans à mwana muke pour so ka fois 2 40 ans ça va ata fois 3 kutu akokoma na 60 ans mais yo so comme na 35 ans tant okacha ochaka fois 2 70 ans déjà comme mukoloti ngana kalikila bongo tant na koma kaka na 35 ans na mukolo makasi nabi na koli est-ce que na okoma fois 2 c'est quoi 50 est-ce que na okoma fois 200 impossible là muso pona ba tam sope na olinga te na koma na 100 ans okomi kwa kizengi zebelo ko zo salate c'est ça voilà bande konanga alors pour eloko il est important na émission oyo saki bino ba abonné bozami tema malamu oyeba ke ngaso na ye kota l'émission na ye kozwa 1+.
ou bien nga na ye kobakisa un plus toye kotonga nga na ye kotia libanga labda nazo tamso ye na de mabanga nga na ye kobakisa moko mpona totelemisa nzungu ya biloko tolamba parce que ebonga mabanga misato moko eto yo ye na moko la msonga pe na ye na moko yo ye na mibale ntango yo ye na moko wana kuna pa ye na moko mso ye na moko ko misato totelemisi totie tolambi biloko mais ezate wana bino boyaka bokende kozwaka makambo na bino soki de gauche à droite boyaka nango bato basaka baswanaka bafinganaka eza kitoko te et puis pe bamakambo oyo etali bamusicien motu moko te azali propriété privée ya Kofi azate moto aza propriété privée Fally azate moto aza propriété privée ya Nana azate ya Niki azate ya bana Niki azate biso nyonso to toye na YouTube toye kokuta bango baza na bango ba star baza na bango ba vedette baza na bango bato bayebani soki moto na moto alinga azwa ndenge asalela analyse na ye eza problème na ye eza problème ya youtubers te botika biloko wana bobanda kofinga bato bokoma koswana entre bino bomonana te bongo soki tokutanaka ke avant tobanda mosala il fallait YouTube apesa biso ba réunion ke lelo tokutana na pays tel biso nyonso tosalaka epa na ye mbeli tobomanaka tobwakanaka bamaladi ndenge bato ya théâtre baza kobwaka bamaladi baza kokufa heureusement tomonanaka te parce que toza plus motema mabe koleka kutu bato ya théâtre biso ba youtubers alors que tomonana te kofingana kobwakela bajeton nyonso ntango nazoloba nazopesa mpe conseil nga moko mais nga na 2013 bozwanga te soki 2023 bozwanga te atofingi nga ndenge nini okozwa réponse na nga te okubuka omuyibi ozoba omukuse ondumba kaka benjiro bofingaka okozwa réponse na nga te mutu ye moko approche nga amona nga soki naza mwindu soki naza mokuse soki naza mulai soki naza pembe soki naza solo soki naza kubuka soki naza ndenge nini mutu approche nga parce que nga moko nayebi ke nzambe azwaki temps asalanga kitoko nzoto kitoko o bato ko batunaka opakolaka nini savoni osokolaka nango donc yo siko na misu na yo soko omonaka nga mabe etali yo wana ya kitoko naza na mutu alulaka nga mikolo nyonso to mutu kutu te bato na mobali na bana bandeko donc nake na Belgique nakuta na ndeko mwasi totanga kombo te elle était même étonnée de me voir la tendance c'est ça yo osaka mulai boy caméra na so comme caméra so comme sanga mukuse so kinde ni monene etali caméra ya chaîne na ngai akamwe alobi mais donc osomona ke muta so benga ngai yaya na mukolo na ye mais soki bato balobi na biso ke te boloba age te nga na kobima mwana muke siko yo finga nga na soli parce que yo tchaka ba filtre non ngate et puis tala siko Thérèse na théâtre partout ba théâtre Thérèse mutasona kana mona mwasi oyo Thérèse mutu Thérèse eko mema libabe ke soki lelo mona mwasi wana Suzy akufi parce que Thérèse mutaswani saka e Thérèse mutabima ke ya zandoki ye mutazam sirène azan esprit boye babande ko benga e lisute malgré par exemple sope babongisa kate mais tala malédiction tant musuka basongi songi mutu bachaka bango na kati tant musu ba fani moka mutu babengaka tant musu kaka mutu moko mutu achaka bango songi baye ko panza na ndenge wana butala niveau boyaka ko chaba boyaka ko panza bato elonde ko mwasi wana susi wana elataka ye ebandi ko vimbise motema ebandi ko pese ba problème akota hôpital abima déjà nzoto ezo beba siko lelo Suzy akufi ba o balingaka ete ba o bamemie na liwa ba gagner nini ngana zobe na monde physique ba gagner nini parce que akoma ngene malade ba mandela ba ko benga ete théâtre ba libia saki asuka ako avimbaki déjà maladie koti ya souci et pesa ka maladie souci pendeza eloko ma bena santé ya moto
souci oyo ebotaka bamaladi ebele surtout soki oza souci plus solitude oza yo moko oza na moto akopartage te oza na moto akokonsole yo te ale bayeli yo baproblème ndenge wana bayeli yo bamakambo ebele bandeko na ngai epesaka souci makasi siko souci ya ndenge wana soki elati yo ndeko na nga osuka nango wapi oza mpe na moto ya koloba te babandi kolobela yo mais heureusement nzambe aza malamu bomata bokita boloba bokende biso Jésus Christ asote na biso totelemi ntango osala examen introspection olobi non je n'ai rien fait bafinga na bango mais soki eloko moko olobi nga mpe nasalaki yango osani oseke oke kose repentir obengi moto wana osengi pardon soki moto wana enregistré yo apublie pardon na yo c'est bien. Tout le monde a dit que non, ndeko mwasi asengaki na ye pardon. Ata lelo likambo ye, ata liwe ye. Omona lelo bokoseka muto asengi pardon, mais soki liwe ye bolo baza molongi, bobi mwana mwasi oyo asaki ne bien sengaki na pardon, akena ye na kimia. Bino bato botikali, bokomi komona pardon lokola humiliation soni moko boye bokeli filo. Mengai na osenga na babone na nga. Soko olingaka ngai oyoki bafingi nga na gauche bafingi nga na droite bamemi nga boye soki yo kokota na je wana kota kobenga nga te kotindela nga video wana te koyebisa nga eloko te otindeli nga video wana oyebisi ngai ntango ozobenga nga mpona oyebisa nga ozala na lingaka yo na kokatela yo mangala epi na ndolingo yambo lisu te kobetelaka nga bamasolo wana te oyo bazosala na libanda. La dernière fois, ça qui oboe, batonga qui oboe, tu es méchante. Parce que yo kansi et ça langa pas cité. Tant que ngam na yo ki na ngote. Na vai na nga sengo, yo benga nga pono bebse langa journée na nga, o bebse langa ba vie na nga. Tu m'appelles na kati yo. O bengi nga na bandu yambo lisoute. O bandu mona malade danoise, so na bengi ya na banga vraiment lisoute, ko zonga mabete parce que na komi ko éviter yo. Yo bandi ko betela nga ba masolo ya ba place no za bitambola tambola non parce que biso toza biso ba femme ya to sa to le kana biso libosa télévision lokwa toza na communauté congolaise ya mabe soki jalousie ezali ba bando fingo kaka mengai na ko tia caméra na nga te bomo na nga ne o na ye na tia caméra na nga parce que moto a finginga parce que non na yeka ko sala ba analyse soki bikambo ezali na na sali analyse oya niki na sali oya bana niki na sali oya yoki mtema pasi afinga tita moi je m'en fous etali yo moko mto bando ganga miso ebimi yo nazate boye na sali boye na moni boye li solo moko na ye na sali analyse nanga oya kokota koti oya ko partager na senge merci oya ko liker na senge merci oya ko sepela a benginga pesinga oya ko sepela benginga pesinga cadeau merci en tout cas et ozala kitoko makasi mais soki biso ba YouTube so bande ko kutana nde bata théâtre ba kutana en tout cas pas na biso ngeza la pire ngeza la pire ko sakana te parce que tozana mutu azo coacher biso te bango ko tezala msusu bazanda sila akochaka bango te na lingi na théâtre bozala boye bozala na famille bolingana bozala boye bazata na chef mais biso siko tozana mutu te munyoso za indépendante alors siko so to moda naka yaya mais ngeza la catastrophe quel peuple lo babo kecho batu mo bakaka problème ata pa problème ezate mabe nini onga na sala kabino bokoma na ba commentaire eza ouvert koma la danoise yo za kaboy la danoise za kaboy bokoma ko komando kité na sina mesana ko komate o soki eloko nini koma penza eloko ni eswaka yo maloba nini oyo ngana kona lobaka na loba eswa yo personnellement ozotamba na komona partout okomaka la danoise pe bo na liste bo banda ofinga ko finga o ba finga ka otondi ngote yo moko pesi panda ono ko finga ngati olio tinda kabato en tout cas voilà bande bonangai na ngai kana la msa conscience nango metala lelo mama Teresia da théâtre ko eli malchance tala bato ebele ba ko ela malchance tango ndeko na biso mususu wana pe a son âme akufaka
parce que nini maloba muta lobi kaka boye kokende kono kufa kufa la tension okosala boye mutu wana kufaki ekoma ni balataki yango lelo bakomba so balobi kaka tala makambo lobaki akomi boloba koma nanga te botanga koma nanga te nalingaka te ozo comprendre ozo mona biloko ngo pesa ezomema biso en tout cas bandeko toza malamu musala tata musala mama musala epesaka bien musala epesaka physique malgré l'endia lelo naza vraiment na courage makasi te na uti moi voyage moko vite fait na zongi mais musala ezoblige faut tokende en tout cas botika na malamu to sololi pourquoi pas soki pe tokokota live tokokota kaka soki nzambe akopermettre biso en tout cas vraiment botika na malamu des gros bisous bye bye voilà maman nek na bino la danoise. Bon, partagez s'il vous plaît.